Dans la vie, il faut l'andaka papa ya malamu. Na vie, il faut l'andaka papa ya malamu. Si si. Il faut l'andaka papa ya maman ou aza ya biso. La grande dame. La distinguée. Belle Vicomte. Biso toza ba oya ye. Vraiment. Toza ba oya ye. Ya papa oya malamu batelo ya atambola biso to landa. To landa ka papa wana. Tozali ba communicateur ya maman Belle. Tozali ba lobeli ya maman Belle. Bino pe oyo ozotala ngai pe. Olinga pe do maman Belle. Tokosala nini pour que ba valeur o maman wana azana ko. Ba détermination, humanisme au maman wana azana yango biso to présenter kango donc papa. Donc ça dire to landaka makambo ya malamu maman wana asalaka. Voilà pourquoi aujourd'hui ensemble ba communicateur ya maman tozwa ki initiative oyo lelo to sunga to kende vers bana na biso ya ba orphelin, bana na biso ya ba orpheline tozongisa bango kelasi. Au nom de tous ceux que nous sommes communicateurs, il y a chaîne mon invité sur le canal d'LVTV. Je crois que vous tombez sur Yango. Puis nous avons communicateurs. Nous avons pris cette initiative, nous les communicateurs, il y a aussi un appel Pourquoi pour commencer, nous devons commencer par une comédienne qui fait aussi l'exception. Yaya Nabiso, Maman Nabiso, Maman Kalina. Contribution Nabiso, je pense qu'ils sont là. Pour que son rendez-vous biso na moi frais voilà to fait ça la maboko na yemoko merci beaucoup ça dit bien le travail il faut travailler par le peu pour ça les pays c'est une grâce d'avoir une femme comme Belle dans le monde du cinéma pour l'initiative Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Voilà, tout ça awa déjà initiative pour les communicateurs, il y a de la production. Qui à travers leur cagnotte ya kosunga bana tout ça te dit lelo bana belé bazana posa kotanga ba coquine des attes ba parents ba kozate alors maman Belle a fait une idée wana et ba communicateur naé ba sala ki cagnotte ba emboîter les pas et tout ça awa na école en Kalonga donc école oyo et senga ba soutien et senga makambo belé pour que bana batanga malamu toujours au senga na bino oyo moi 1 franc moi 10 francs question de soutenir du salaire. En tout cas, merci beaucoup Nabella, merci à la communicateur, tout il y a Belgique, comme dit, au salaire, mon équipe pour la production. En tout cas, merci beaucoup. Donc, on continue avec ça. Merci. Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Depuis dans le cadre, il y a une salle de salle à Maman Belle. Pour là-bas, il y a un somaïl et le aux malamu pour permettre chaque année, Fondation Bella orphelinat donc il sera dans la classe. Pas les foutis, bah frère, foutis ceci, cela.
Alors année oyo fondation ba projet oyo prévoir na ba orphelinat na ba bato ya assistaka et biso to quoi to profiter kana mo absence wana to moni to bi lokola baza ba projet mosusu to peut arracher bénédiction wana ya kosunga bandeko baza dans le besoin pourquoi pas kozongisa mwana moko classe année oyo aza l'opportunité okoma mutu lobi nde biso ba équipe ya communication ya maman Bellevue tadi ngalapa Yams mundir bato solaki to bito iba mayele ya mama toke kosala yango pe et to ba to sala biso moko te to pesa ndeko mususu ko opportunité ya koyiba bénédiction parce que ça na bato mususu alinga a aider maotala que na ka na $10 na ka na $20 eza mukie alors so to sangisi ba force na biso et au permettre biso to réaliser eloko wana bomona ke famille libota esungi omona ke warrior moko asungi omona ke soki peut-être gaulois moko asungi omona spiritas soki péchaleur vert soki dinachou c'est-à-dire bato babengi biso eza kaka famille libota te mutu nyonso asesentaki touché po amonaki sport na bachaîne na biso po amonaki vidéo na bachaîne na biso atie main na ye dans la patte et le peu qu'on a pu réunir de permettre biso tosala badescente et pas maman kalunga toye kofuta bafrais et tozokende lisusu na baorphelinat mosusu bokomona yango toujours wana bozalaka toujours impliqué et soki wana te tokocontinue mpona moni ke bokozala satisfait na résultat ya oyo topesi merci na école ya maman kalunga oyo endimi koyamba biso lelo et bisika nyonso tokoleka tokoloba oyo nini tosali et tosala résumé ya journée na biso ya lelo juste à la fin toza biso moko te biso 4 wana natangi te awa bokomona bachaîne ebele bokomona bachaîne ya Maurice Jemima ebele baza ebele bokomona bilili ekoleka mpenza partout na molimo basi basali kotravailler restez branchés pour que bozwa suite ya journée na biso ya lelo merci. Voilà, nous sommes là. Nous sommes là, hein? Nous sommes là, famille Lebota. Quelque chose se prépare. Dans 1 minute, vous allez voir ce que nous sommes venus faire. Voilà. Dans la vie, il faut l'endroit papa ya malamu. Na vie, il faut l'endroit papa ya malamu. Olandaka papa ya maman ou aza ya biso la grande dame la distinguer Bellevue Kondi biso toza ba oya ye vraiment toza ba oya ye ya papa oya malamu batelo ya atambolaka biso tolandaka papa wana tozali ba communicateur ya maman Bellevue tozali ba lobeli ya maman Bellevue bino pe oyo ozotala ngai pe olinga pe do maman Bellevue tokosala nini pour que ba valeur au maman wana azanango ba détermination humanisme au maman wana azana yango biso to présentaka yango donc papa donc c'est à dire to landaka makambo ya malamu maman wana asalaka voilà pourquoi aujourd'hui ensemble ba communicateur ya maman tozwaki initiative oyo lelo to sunga to kende vers bana na biso ya ba orphelin bana na biso ya ba orpheline tozongisa bango kelasi bato ebele bakomi tuna mais pourquoi bolobaki suka le 8 au comité lelo non fallait quand on commence lelo parce que il fallait nanu kokende kosala tosala évaluation to kende na ba école to kende na ba orphelinat une façon ya koluka ya koyeba bana nini bazotanga na bana nini o bazotanga nde totambola boyina bino bomona bisika boni o enveloppe tonton Mundirba a kobimisa donc enveloppe tonton Yams a kobimisa cahier maman Demer Jemima Bianca bande kolanga nyonso oyo ba kozala na biso tokomuka moye to vivre yango ensemble alors ça dit soyez prudents soyez prêts Sentiment. Voilà, nous sommes là donc bientôt là quelque chose le bilango tonton na biso tadingalapa bientôt là pour voir tous on s'abana ka classe bana ba on ka classe voilà ils sont abino donc contribuer pour quelque chose ba vie beaucoup de ça na bénédiction na biso contribuer pour quelque chose c'est pourquoi nous les communicateurs de la maison de l'art nous avons décidé de lancer cette cagnotte pour que tout le monde ça orphelin classe. Et gloire à Dieu, vous avez répondu à notre appel. Toboyaki, Bavi Nabiso est servi en abadeuse,
toboyi bavi na biso servir na construction ya bantivaleur. Nous voulons ce que bavi oyo bino bopesaka biso et contribuer na kotangisa bana et puis na bénédiction pour la famille. T'as dit pardon, pourquoi t'en as la voiture, s'il te plaît. Merci en tout cas. Lélo, les fin cop, donc il faut remettre tout ce que nous avons acheté. Na bambongo botinda et puis payer le frais pour na bana na biso batanga kelasi. Parle au français, n'engue biso lobara. Batbacha français complexe. Français c'est la langue oyo totangelaka. Donc ceux qui ont bango bien et la type qui classe bien. À moins que vous une école des anglophones, tout le qui pas russe, tout le qui pas chinois. Donc voilà, merci. Tout ce que je dirais, je suis vraiment très joyeux. Namoni Bajeni Maïdele, Namoni Babianca, Namoni vraiment. Quand on me sinon nous baïki, n'a pas absent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au côté Boleki. Ouais, ça là, il faut quitter la négacée. Il faut quitter. Aux yeux presse, il y a De la paix. De la paix. Déjà direction vers l'école de Maman Kalunga. Je suis là, j'ai Maïdele. Maison Bellard en action. Voilà, la presse est là. Famille Libota toujours. Toujours. Voilà. Famille Libota toujours. Une belle vue là. Tu es vraiment dans l'école de Maman Kalunga. Toujours dans l'opération. Tout ça là qui cagnotte par rapport à Zongisa Bana Kelasi. Et là, donc voilà. Tout donc ça Bana Kelasi. Il faut penser que biso to luka relève na biso zandeni. Est-ce que la catégorie ya bana ko donner ba bosima mboka au moins na nyoso o atangite atikali na ranking wana. Mwana atangi te eza communauté mo maneke bi. Mwana atangi te le yo to zo na sete telemi on a mwana na tsuwa na deuxième primaire ou apparemment bazali na incapacité à constituer yo za la mo mais na 500 $ par jour. Le biso ni normal le biso frais ya minerval ya bana 80 $. C'est toute l'année. Donc année mon maman t'a fait 80 $ à taille. Sur au salaire ba nzamba au kalisote. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Ok. Merci papa directeur. Son. Merci vraiment. Musique on a moyen de faire ça. Biso pe batinda biso na classe. Bande qu'on a biso pe faut batanga. Sur ce, Maman Kalunga, au-delà d'être comédienne, Azali Maman a pensé que Bana pe batanga. C'est pourquoi nous sommes passés de notre façon pour essayer de soutenir cette activité et de soutenir les enfants pour qu'ils reprennent la route de l'école. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mots.
au nom de tous ceux que nous sommes, Dadi n'est pas là? Non, Dadi est là. Au nom de tous ceux que nous sommes, communicateurs, il y a chaîne Monde qui sur le Delvi TV. Je crois que vous tombez sur Yango. Puis nous avons communicateurs. Nous avons pris cette initiative, nous les communicateurs, il y a reçu un appel, c'est pourquoi pour commencer, nous devons commencer par une comédienne qui fait aussi l'exception. Yaya Nabiso, Maman Nabiso, Maman Kalunga. Contribution Nabiso, je pense qu'ils sont là pour que son rendez-vous Nabiso, Maman, frais. Voilà. Donc, ça va ma boue merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a un autre mot pour ne pas être joli. Bon, c'est moi journaliste. Merci beaucoup. En tout cas, je ne m'entendais pas. Nazira qui a noté. Mais grâce à DTV, l'initiative est une initiative parce que ce n'est pas donné à tout le monde pour soutenir le Sala Moninga Asali. En tout cas, ils ont mal sauté. Ils ont reconnu deuxième fois. En tout cas, ils ont pas mal en tout cas, nous sommes à la minute qui nous avons même habillé en bas, même à l'automne. Car nous sommes à la minute où nous sommes à la alors, l'initiative en tout cas, boutique à voter. Biso toti na biso ka première pas o etika likana moto oyo azosunga nzambe kanisela gayo il y a des bonheurs à donner qu'à recevoir donc tant bino bozopesa bana moko oyo boyebi te eza 4 élèves 4 élèves oyo bafuteli bango frais oyo baza badolese babandoli baorphelin déjà quand on va zotanga na année mon babengani bango te parce que na kati ya 80 $, on a biso il faut topesa na mwana uniforme donc na compte à fond wana mwana ana droit ya uniforme ana droit ya journal de classe okaza na 7e ou 8e ceux qui aza na primaire aza na droit ya journal de classe donc cahier de communication surtout. En tout cas, merci beaucoup. Tobo Sana Yongiret, Bakaye, quelques cahiers Zali, n'a pas sac bas en rapidement dans la voiture. C'est ça? Oui. C'est ça? Oui. Un coup de bras. Un coup de bras. Très fort, un coup de bras. Bisous, bisous. En majestique, pas qu'est-ce que c'est? En majestique. Ah, c'est ça, non? Oui. C'est ça? Oui. Un coup de bras. Un coup de bras. Bisous, bisous. Oui. Vite, 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 vous allez. Voilà. Là, c'est l'école de Maman Kalunga. Elle fait de son mieux pour aider les enfants. Maintenant, Azan a besoin d'aide de partout pour soutenir ses enfants. Le ministre à lobby, le député à lobby. En tout cas, on va demander à ce que par l'entremise, il y a Bellard, ceux qui veulent Sunga, école de Maman Kalunga, na ba outil de travail pour que ban na batanga kitoko. Tout ça vraiment une école de Maman Kalunga. Et Bellard Production, ses communicateurs ont décidé à ce que na mukie na bango ba meka kosunga kozong sabana kelasi et tobani na école Maman Kalunga, on continue de le faire. Voilà. Nous sommes là, Jemima Ibele. Vous avez bango nyoso, on la chante. Il faut dans 4 na bango 3 Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est bon. Aussi un peu le voir parce qu'on n'a pas eu. Ben non. Voilà, comme prévu, les ala qui ont ça moi qui là si, ils ont ça orphelin qui là si. Ndenge tonton mu na uto lobanya son akati wana. Tozali ba communicateur ya maman Delvi. Nous suivons juste banzela au maman wana donc les kaka. Voilà pourquoi appel auto salaki. Potozon ça, baleki, bayaya, bandeko na biso OP déjà bazo tanga. Donc comment to contribuer na 1 plus wana.
Pomoni, mon cher Mondirba, a auto remettre les enveloppes et pas à la directrice ou les promotrices à l'école aux amis Maman Jolie Kalou, aux anabiso, juste un symbole. Était bakaye pe abana et commis sac pe abana et commis, voilà pourquoi nous voulons remettre les sacs nature moko symbolique et pas madame la promotrice de l'école et puis ensuite on fait ça na bato et c'est ça maman que zali na bakaye zali awa et puis quand on vous allez constater que voit kaka sac moko le reste c'est que les on fait ça na bureau donc ça on fait ça. En tout cas, merci beaucoup, merci. C'est juste un symbole. C'est juste un symbole. Ils ont encore qu'on a fait ça dans la classe, encore une fois, merci. La contribution de l'Union scolaire au Moka. Nous sommes ça, nous sommes tous les nous avons besoin de contribuer. Nous sommes tous les parce que ceux qui ont fait l'unité à venir nous a meilleur kaka pona moto atongi école te le meilleur po biso ntango tokóma bakoko barelève na biso bango barelève na biso yango soki bana ebele batangaki te lelo basimi machete en tout cas machete elobi ekoma sans impact moto nyonso soko atangi aoraisonne nini ya kosala me moto soko atangi te ozala un contre. Merci beaucoup. Merci. Le directeur, on n'avait pas déjà le mot. Il avait déjà parlé. Merci. Ok, merci beaucoup. Voilà. Nous sommes là pour le bien. Le travail. Il faut travailler par le peu. Pour ça, les délais. C'est une grâce d'avoir une femme comme Bélarine dans le monde du cinéma. L'initiative est bonne. Mais en tout cas, félicitations pour moi. On a mon voilà, tout compliment. L'humanité déjà Zalata, mais année passée, bana mobaki mokulu neti bango bakima na baekole mosusu bayaki awa yango soki amoni cette fois-ci po mie soki il faut torekile mpona osuka na 7e tosuki na 7e bana na biso ya 7e tomemaka oyo biso moko tokomemaka oyo comme so wankare tokomi éducation na biso oyo toimplike bango biso moko tomemaka yango wana suivi eza facile toyaka mingi boyaka bomonaka ata mosulaka masala balaye alobelaka ekole eza patrimoine yanga moto surtout ya bana oyo ezela mosusu efonga bata esika mosusu antuka nzambe akosala yango mosusu bandi premier ya mibale kozala ya misato kozala na makasi na yo moto osala moto na makasi ya mokolo apesaki makasi ya sala mais ezaka na bato mosusu bayaka mpe koasiste deja awa nazalaki na formation oyo yauti okola awa natiki bakaye biloko bamaternele nafanga kalunga pozo koinvesti na éducation des avenues bana yuti balingaka bana mingi te bana basala na bango na bango félicitation mpe bana lelo on est fiers de voir une femme entreprendre dans le domaine de l'éducation depuis parce que ça m'a éduqué ça fait éduquer une nation au sein de cette école et de l'accompagner. Merci.
alingi kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozwa information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.